raté parce que on peut ça kanda na tika na répondre à question na ngai na mela masanga te loko no se peut ça kuti nzamba zotalanga na mela ngoti parce que na dans ba benga maga show na za vraiment chaud poto zara parce que ye Karine Mokonzi nga maga show fallait azoku Karine show. Oui, bonjour fidèles abonnés à Gaini Chikeva, la Suprême TV, hein, une chaîne où il peut s'arabiner des informations solo, actualité réelle, où les kakamingi nambo kanabiso Congo précisément à Kinshasa car on est sarabino. En tout cas, bon message nabiso, na singa kana ba abonné nabiso, bo liker, bo partager, bo commenter ba émission. Bino pe o boza ba abonné à la chaîne mususu, bo longwate, boyo bakisaka ka nombre na chaîne nabiso, tout ça vraiment na besoin na bino ba abonné. Oyo bolingaka vraiment ba émission kitoko net émission le déjà plateau est ouvert besoin moi déjà invité na ngaza pembeni wana na etozo développer moi ba maramo ezo leka entre ba chroniqueur et puis dans le monde de théâtre trop touché sous musique car on est dans la chaîne standard donc awa émission religieuse émission politique émission sportif donc tout les kaka sans plus tarder na pesimbo tenant nous na patron ya chaîne o ezali Gaini Chikeva motema ya platini masamba matete toujours pourquoi pas na famille Chikeva mobimba yanga vie à partir à Belgique balobi Belgique déjà kanga Mandela bete 1 kilo d'or mobali oyo tango le karabasi pe baningana bino basi bokansara bino moronde boningisara mibali no yepe so azo le ganzela vous senti do basi pe baningani mbote mama mbote na lingi otano caméra hein ota la caméra mais ko ebisanga est-ce que vous allez prête na ba question sur na rotuna oui na prête na tout sauf tout na sauf l'autre sauf ko bon motune no ça te. Ça va. En tout cas, Batu Baotlando na chaîne Nabiso, c'est la toute première fois mona yo, je crois ba monaka yo mais ba OP ba ebiote est-ce que ko se présenter ba nani o azana plateau Nabiso. OK, donc on présente ça monde makambo comme on a da ko yeba yango na maga show. Metino aye donc fi o ningi internet so penza ka do ba na zanga conquérir na ba vie. Donc tembeni o boyinga o semo kina donc boyinga kota otala. Donc les seuls filles à bêta de quelques mille, donc bah millions de vies. Maga show ya baby sara ba éducation ya ban en internet yo. Par rapport à nini, baby ça par rapport à éducation par rapport à nini. Donc non na kimite oui na za vraiment na micro. Na baby ça éducation ya ban internet par rapport à nini. Non ba lobi maga show sans tabou le pamba maga show lo barelo ko na eloko na kombo nango na place nango. Est-ce que oui point na mokito lingi vierté bolingi vierté na tchala yo mo journal so lingi vierté est-ce que no vando za vierge za na limite ngam na bebisa yo do beba fi o baza pardon bana oyo o balobaki baza soit disant ngam na bebisi ngam na kota na diverger bango non yaka musala na sa santa bu eza musala na nga donc na esala nga bien na za kimia na sala ngo po na tali sa rapé quand même beno selo batu bon message on va bilo bande ko na bino mais oui. Mais l'autre part, ils appellent à Batumsu, bah c'est père nango. Nazo pèse na pèse ça rappelle moi na ba defa faye mususu papa na ba bengio. Amaga show merci pour l'émission on salara. Donc moi si na yeba vraiment makamute mais fiki ko tala yo ayebi mambo o nini donc ayebi mambo bebelo lo baka. Parce que talaka na wuti na chiki mukadi. Donc aza papa aza représentant aza marié, aza papa père de 5 enfants. Donc en plus ça donc tu parles de leur formation. Ce qui nous a le besoin musala. S'il vous plaît, un beau salaire d'émission, est-ce qu'il arrive à peu voir Nanda Kouboé, papa le bélo en tout cas, non c'est pelatine à mambo sala. Donc ils allaient quand on lobby parce que ça mon beau monté dans éviter c'est le bango mais c'est le vin na mona ma bé monté na mona ils a venir na pas pareil. Bango ba boti biso na mokili ba tie biso mutamta ça la chone parce que nganda mona ko pona mona na chone ratin. Bato ba mona ka ba ma belelo ba ko ma betela ba ngotolo pe l'autre parce que tali pe lelo na ndenge nga na miyoka kana ndenge na zape ya defape ngamo pe na zama kambo et pe ça op vie ma émission ça là oui pe ça ngave ça là ba mususu o pe ça oyo na vie na satanda teke na osala ngo donc moni sanga pe na bato na yeba ka te na pensa même pas donc na koma lope na compte bancaire na yeba ka te na vie na suka na carte électeur pourquoi pas on dit matin musala o ngana osala parce que so ça c'est le foot na osala te mais
souvent nayokaka bato balobaka ke non bafi oyo basalaka baémission ya bongo sans tabou en réalité des choses mo wana sans tabou oui sans tabou mais façon pays mosusu basalela yango ezala un peu émission moko éducative mais ya biso wana Congo ekoma donc trop buzoba. Par rapport à non, par rapport à la position bolakisaka non aussi taranakati et miniature botiaka ba titre botiaka edikara master oya sika to tiaka oyo yebite santa botango tikala na mwasi na ndako za na chambre okena même pas barola nanga na beauté réserve te parce que le groupe ça kanda na tika na répondre ba question na ngai ndi santa bozo ba santa bo yo kasi santa bozo za nini tango okela po nous avons marié tout même aux alliances parce que là le bako ba atako to tcha ba marié tant to tika na chambre to santa bo yango na oui santa bu yango est-ce que santa bo bozo mona ta yo tika li bongo mo so tika bo santa bu yango wana donc pona nini ko loba makambu na ndenge mo ya bino kaka bo se non souci na ngeza ki éclairci population je crois na ba finyo so basala ra santa bu mon konzi na bino yo magasho a expliquer clairement il faut bo expliquer biso bo na ba abonné ba comprendre que non ils a na ote po bebisa ma césari juste pour e bakisa un plus peut-être na moto yo a e bakite ndenge nini ba kotara na terrain ndenge non, même pas babi joueur ne ça va comme jouer comme na donc likolo azara na isika utaka eza ndenge mokolo batelelo bima olobi kaka bino ba fille nini po tant yo zo ke sala zo ke la coucher na bana bato bala bango te eza pe ka santa bozo sala eza pe donc na ebité mabe nous to sala oyo kata muso muta yibimbongo kuna mutasali bo mamuna bino mabe bo sala bo mona te ozo comprendre que oya biso to sala et c'est juste musala na baby si muté parce que tu na vandi boy na ebité que na ndimité que na chisa lo parce que ta musundenge peut-être ngana la vie on a mené na ndimité que bana lelo pe ba sala yango parce que histoire ya vie na ngamoko na beta non c'était na lo barate que ba ko baby sanga jamais ndena za bona na don na jouer rôle nyos so kutinga ba otinga na ba ba me demba vana katikati na ba ndena bona mela masanga te ouais na mela masanga te loko no se pesa kuti nzamba zotalanga na mela ngoti donc ndenge baloba ke oyo acteur asala na film c'est pas oyo a vivara ouais l'autre part to apena ba réalité ya vie na biso to amenaka ngazi se nazolo bana nazo kabola no pesa batu o nazalo ba do batu to ba finami bal parce que na za vraiment déranger ba nganga maga show te bana penzo ko mambuto ola na mateno na mosi na ngapenza mosi na ngakomi penza bien na mbetu mosi na ngakomi souple na mbetu parce que ba film su ba yeba te aka explication to pesa ne monito kino zo mater na classe d'éducation la vézélance mo ba la soninga o régler o chabo za bongo pourquoi pas to bengo santa bo pe potango loba na mutu yango wana bolinga likamuni ya babomela bino donc ya vérité bolinga na bino te magasho to za kaka wana meto menkempe ko passer nanya peso goût ya musala ya journalisme le cas ifasi qui na ou bien comment donc magasho dans les cas ifasi qui te naza juste ka D6 na ouais na diplômé donc simple kaka na tangela na ngo te za yo balobaka to pesa auto za non parce que nga déjà donc si naza boseki na tanga makabo na tanga mana zalaka boye vie na ngezala boye peut-être na ebité so donc na be ba université wana peut-être ma be mo boye linga ezala parce que na dans ma be nga maga show na za vraiment chaud nga linga ba aventure te chaud na linga mutu na linga pe ko tonga te linga muso ezabo ndeye po zabo mamolo bana so mono clarté dans na clair so yo to ke boye boye te o wasiro na ba abonné na biso ke nyonso esa magane na circuit. Et ça ne sait que tu t'es même pas na tchete mo pas boss na chic mo kada même yemo ko tatunanga na zana ko no tche pona lobela mutu verte ndo zabo poso selinga mabe pona lobela no bangani bon magasho tant olanda musique congolaise to qui est mémoire rapide tant olanda musique congolaise musicien ni o apprécier ka o mona vraiment sala musala kitoko ba abonné na biso pe ba fanatique no ba ke no magasho pe côté musique pe minganga za standard so ba che fali na téléphone na musique a fali belonga na lingaka oye na faire buka nga mikwa donc oye na donc wera do pota mumbala donc ndeko nanga donc na linga bo na kofi ndenge mo sindi nzemba sindi élégance bomanga makasi na za ba blonga nga za standard na kiparate na kabulati na za mutu tu azamutu déjà pena ba chroniqueuse mususu pe oyo basalo mabe na vie
en tout cas vraiment na sala musala na yaka te pona sa promotion ya bato parce que nga monde ba charge ndeti chroniqueuse nini vraiment osala nga bina osala ndeti nini oh magasho mututi na yebele ote nga na olobele ote ba fan ndena mutu mona filmo ya salite bazo so te même ba commenter mi ba finga ka ndumba parce que naza ndumba na bala te mko na bala pe ba osanti ke magasho abali donc ndeo ya wana na mona fi parce que nga na luka pe mutu ata fi afinga nga likata crête na mona te parce que ba ndeti nga magasho na zabu so bina mutu na lekibo na mutu mo na finga pechang te na lobby exemple te na finga parce que non finga te pour na linga na finga pêchant donc na lobby bo parce que aza moi niveau ko linga so na boy na sel mabe pona donc fona mitala nanu o comprendre mutu so yo lugela ba to finga ba mitala ba mode manga so to poussa na te to mekate po nga so meki na ko monde to vandi bo banda tongo ti pour na nga so na mankaka na manke to na manke au delà ba para na yo na kota na vino lokwa na yeba okala donc yo ba mikate même pas ya musala libala eza pa nzambe obala ngo ou pas je m'en fous na force te parce que na force babala moi pour na mawatin babala pe mutu te pona ki aza hypocrite ça bona ndako mona na mila kiza ona zana ngo pe na ozala ka bongo relation nous a nangona ba Karine Mokonzi ba Cynthia Kapash ba chroniqueuse ba sala pe ba kombolo kwa yo ndesi Karine Mokonzi donc bambote belé de ser na linga kebi do na linga ke na pona na mona mama na yeza kati na nga o comprendre so to bito na tango to zara parce que ye Karine Mokonzi nga magasho fallait azoku Karine show mageza muto mdana tane ba l'autre tangeli nga wana do ba misusu foma na yebité na yebi ba ngote pe na tika la yebi kapash ba mani ba ngote na yo sala promotion mutu tenga na yebi Karine Mokonzi wa yeba na o lelo pas o continuer ko yeba na aye pardon la charge ba benga ceux qui ba charge ya Karine Mokonzi ba journaliste ya tika na yebi ba ngote nga na bi na yebi Karine Mokonzi ton na yebi ouais bon nani vraiment o tango tala na TV à part Karine Mokonzi ba vraiment non malgré YouTube mais vraiment après ta service bien à présenter émission bien vraiment banda ku kota nga ya zalaki Camon Lopez donc moi si wana ta kufa na ye na ndimite na vina na ko bosa na ndimite donc avazele fimo boye aza donc aza makambo aza mamloko la ngai na donc apprécier fimo propre la ta bien aza gentil na mutu nyonso ba benga ke ndumba nde ba benga biso parce que za communauté so benga ndumba kombo ko benga magasho na moi passeport. Merci fidèle abonné, tozalaki na quelques minutes azalaki de passage na kanye vraiment pour amekolo je crois pour la prochaine fois to vendre vraiment à hotel réception ba réalité nini oyo a pasaka na vie et puis mon internet à kotango koma nini oyo ya bénéficier nango ba des avantages tout ça à omekolo belango en tout cas bo s'abonner massivement na chaîne na biso Gaini Chikeva la Supreme TV pourquoi pas na Gaini Chikeva Bilengi TV ba chaîne ozo pesa mine information magacho un mot de la fin pour cette émission et puis quelques dédicaces na yo poto kabwana. Donc bambote belé na ba fan to ba balinga magasho bo s'abonner belé magasho yo metino awa linga benga magasho numéro ezaka moko 082 48 30 891 082 48 30 891 contactez magasho omona magasho en plein dans na WhatsApp no ya WhatsApp wana bambote belé chic muka de wana bossa na rateso na bossa na mtea mabe donc papa de papa o asala ke longa magasho na yepona zaka magali simple na ndako mais akomisa nga magasho donc on a le but dans les gars donc on a beau c'était pasta donc après ça joue à te pasta dépasse mon bal à monde pasta ça mo les ric donc ndoi sous ya grand frère donc merci donc c'est ngoromo na yo quoi bisous bye. Merci vraiment tokomi na suka émission na biso tozalaki bona magali magasho oyo asala kombo vraiment na monde ya YouTube alobi tango elongine les karawe ba abonné ba bakisama ba abonné ya magasho bengela biso ba abonné ba oya belé donc secret za ko banga te yo zwa kaka secret na nga so na zaki mtema be na ngana lo bateme na bil na tsezo ka photo na nga chaka na émission on a sali ozuna comme magasho a fâché yo mo motuna so na pa shikimu ka do senti yo tala nga te o senti o ba charge magasho za la nango ngozanga peut-être na te lo ba wana ba l'autre la botala te ba fimo ya papa ba olo ba mambo lo ba yebi kuto te olo ba ni. Merci tokomi na suka au revoir.